à ne pas manquer, à ne pas manquer. Babi terrain ozo kangama solo chez Maman Nisha. Terrain on a babi que clôture il y a ba terrain parce que tu dis qu'il est rentré scolaire on va la bazongi mais ba terrain et continuité et koufi mais idéologie ça moko nous t'abandon on de clôturer le 9 octobre ils ont clôturé terrain na babi bozanga te ils appellent week-end ils appellent le dimanche babi bozanga te donc le dimanche wana ba musicien nyoso bolingara baoya adresse ezaka moko 5 rue du port 91 350 Viry Chantillon babi na Viry Chantillon bozanga te na bandabino bien adresse babi 5 rue du port 91 350 Viry Chantillon balobi exotique ezaka moko exotique là comme lango supérette du quartier ya Maman Nisha et Bobo donc bozanga te babi adresse wana ezalango musika te soka okomi na gare ya Viry Chantillon kotoka ya KFC à côté au monde qui est Thérèse et Inda parce que le reste que congolais ezali et bungati boye belé boza jamais dessus babi boye belé babi Maman Nisha zo sepel sabatu babi masanga na primoko ha ba pri à Château Rouge Kosat babi primo masanga ete kama kuna boko lia agogo babi na 10 € ka pamba boko lia wapi kolio wapi tonjo zunga kuto na pesa mso tebe lokote ngai nzambe na ozanga te babi jour na ozanga te nga ba fossette na ozanga te babi rifine ba couvrir chéri balobi koyaka na terre kozanga te babi a vrai chéri à Paris babi a vrai chéri à Paris tout bozanga te ba maman d'amour balobi ba Kardashian bozanga te bino nyos boya boza jamais dessus parce que tozo clôturer ba terrain dès le 9 donc Maman Nisha lobi ke yé ala exibino ke mta sima masolo Paris na makamba ba terrain donc pour la haine des clôture à terrain et le 9 octobre soko lingo zwa plus d'informations contactez Maman Nisha na numéro na 06 11 31 53 18 06 11 31 53 18 au cause Maman Nisha soit au benga numéro 07 51 76 34 46 soit au benga 07 51 76 34 46 babi bozanga te boza jamais dessus boya ebele on ne sera pas ça stand on ne sera pas pas bête masolo habité ngale neuf la koya comme invité tant peu fona masolo nanga ba place est disponible bon contacter ka yebo benga kana numéro na pesi bino borozwaye donc babi bozanga te ozanga mitali babi ba vrai chéri à Paris ba vrai jo ngala confiance na bino pauvre boyebi bino ba fossette ozanga te oza sur place donc ce qu'on a présence na bino posala ngamo ba kitokos moi ba bozala bozanga te donc ningolo bezate na bengisi bino kaka le 9 octobre na Viry Chantillon bozanga te na terri pour na clôturer na adresse na bato nyos ba kaka adresse bien 5 rue du port 91 350 Viry Chantillon na vie bien je répète 5 rue du port 91 350 Viry Chantillon bozanga te boya ebele boza jamais dessus boya ebele balobi ke vient na ngai dino image babi dino image kanga ba photo kitoko babi dino salaka ba image moko ningi ya matisa kitisa bouger yo ye moko osala masolo ozanga te babi ke arifine bako babi Solange Kufwanga babi kozanga te ta comme Solange Kufwanga babi kozanga te chanteuse oyo yemba kitoko le kaba chanteuse nyonso mikolo yo donc babi kozanga te balobi podium ezana ya yemba moi dans sa bakoko bala sexy ça la bat moi bien Solange Kufwanga kozanga te balobi Niki Bwilu balobi wala ma tante à partir ba Angola kuna to bengi opozanga te babi Yves Mavangu yala ngambo babi lomwana Allemagne yaka na Paris masola kitoko babi Yves Mavangu balobi muyombe ya solo kozanga te babi famille mo ba sabo le robe lunga ambiance bokende kuna yanga mami chimbalanga babi ma grande sœur chérie propre mami chimbalanga kozanga te le 9 octobre yaka parce que babi ba chérie ya kitoko na yebi ke mto kangi ba fille na Suisse kuna leki ba na kitoko babi kozanga te bote na opesa en plus na terrain wana to babi ke terrain na biso soirée ke le kitoko boya tokos babi tout le monde est d'accord oboyo se mokinao na ozela bino dans na ozela bino enga na olela et là la présence na bino ba gros bisous à tout le monde donc bozanga te
Maman Nisha o sa masola kitoko babi ba vrai chéri lokola ye baza mingi te batika yo koba Ogi champagne de Switzerland babi yo kozanga te pala j'ai confiance babi kozanga te vie nanga Ogi champagne est-ce que ozali ko balobi terrain et kangama menali na lingi yo kita sur le terrain ozala wana kozanga te vie na ngai na bosani te balobi leader mapuya la kata basket na donc yo pe kaka zwa visa futa billet yaka ta masola kitoko la kala Paris babi Blandine Mbombo moi kitoko na Angola simbi Angola babi Beni kitela babi Fred Ngunda babi journaliste oya simbi Angola mobimba na ba fois la source batika Fred Ngunda yo oleki bango Ngunda wa Ngunda tikala Ngunda minanga la moke bolanda la page nanga la diaspora congolaise na bike muso bolanda la glodi ki kela ba fossette autre magnifique sacré donc bozanga te onyoso à cause info azangate le 9 octobre tozelabino maboko ya kofongwama ba gros bisous à toi babi vie la ngai modoro Jean-Franco Ferré babi mikolo yo pozo ningisa Paris ton la posta to yoka des titres au bimisukuna na terrain dans la poste toyoka ni échafaudage top ça to échafaudage aux alawana donc balobi robi bozanga te balobi ba saper nyonso à Paris donc ba saper à Paris bozanga te ba vie yango ba lataka kitoko boza babi nikes bayaka fils ndungu bozanga te raison ngando babi wala ba via 4 bozanga nzongo mokonzanga ba didenzongo mokonzanga ba babi kozanga te donc babi ozanga te le 9 wana taka ba vrai chéri bozana fo boya mon mari stress ya Patrick Marois Vendi mon mari stress ya Marois Vendi bonjour bisadini Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça koyinda umela soko yena agence hote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza pour koli le koma kitoko il faut les canards Vril numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate on a quatre agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rile numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rile numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rile numéro 25 umela